Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo, chikote bango. Edino image, Banza Sango ya Congo, Edino, Mage. Bonjour, Balandino sur Bolanda, chaîne Nabino à Panda Sango ya Congo. Bon, tout ça, na Balion de la presse, bisonde makambouka, ande tipsa Abino. Lelo na yo kanga champion chura po ezana batu na émission to sala kiwana batu balobaki trop fallait ba répondre mais na zutango yamba bango te mais yango na yelié moko na ebisa ke il faut bon abonga makapo batu bazana po ça ba répondre na makambo lobaki mais na ebite soka finga kite bango esala bango bien te il faut ba répondre alors émission oyo avant na banda yango na kopesa nanu mon docteur Jean-Baptiste Tenga. Oyebiga vela ngane to solaki Jean-Baptiste Tenga émission yango yo websenga na kangila o champion chura yeyo. Alors champion chura, bonjour d'abord. Bonjour mingi na Edino image, bonjour mingi na sepela mingi na métier ki docteur na yo nani Jean-Baptiste Tenga mbote belé sikano musala malamu. Nasa très bien Edino image, l'union de la presse. Ngana ko bengo ikono sala bate belé hein. Edino ya lelo na lobité hein. Mingi ba pété hein. Te ba yebi na bango Kongola za mutasambla ba yebi. Ba yebi. La moins ignorance. Merci Nassa Motema Bayebi, les véritables diamants noirs, je sais les Wumba, 5 étoiles de love, étoiles d'amour, Nakatia Bordeaux, merci, Bibiana Strela. Alors, champion Choura, question d'Angali Bosso Ali. Na Choura, dans l'émission Moko Boye, Yande Komo combattant, Azo Finga Moninga na combattant. Lelo combat est commis ya kofinga entre ba combattants yo trouvant ndenge nini eta ke yo moto peut-être bataka yo ba mona ni yo bundisa ba combattant te non abundisela ka système donc d'abord merci mingi na question wana na bandaka toujours hymne national merci mingi na maman de 5 Carmel Carmelia Christivimbo Melvimbo na Luanda Denisa na Paris mais makambo bokwe chumtaka lango mingi ya nini ya ba hymne national tenga eza mbote ya famille donc wana famille sacrée maman de 5 madame donc lingo lo banini nga système na bundisa ki yango mais bazo bunda neti nini siko yebisa ngai na landi ndeko na ngai katalai je le sais na pesi mbote belé soko la émission yo na pesi yepe bokechu mbote belé siko yebisa ngai bachanga siko lokwana zaki na kawana ndenge siko bango bazo sona bango mibale eza lokola mboloko mibale bazo swana soki lion aya kuti mbo swana osani aolia bangote. Voilà. Donc la minute baza na temps makambo wana te. Moi je crois que mutaleki ko bundela Congo et le que zako bango yana. Mutaleki mutulaki congolais azate. Be mutu baza na souci congolais oya ko sala lokola Jésus Christ bi baka ne kuluza azate. To ko lobakaka to ko pesa ba stratégie. Moi je crois que par l'âge, par respect, malgré tout baza na ba combat na bango wana, mais faut baza na respect ya âge. Au moins est-ce que na lobaka na yo une émission moko sala ka batala na lobaka que phénomène dans 5 ans toando finga na boye tata bando banga subana te omoni mangono toro mona zo finga tata batu facilement au nom du combat bazo finga na omoni ba déplacer au nom du combat donc elingo ba pose la combattant il faut aller impoli mal éduqué mal appris au respecter sous ba kolote parce que ozo bundela mboka ndenge nini okomona muta zo finga mama muninga mais na tata zo bundela mama bazo fere na ituri mais c'est le même maman yo kanisi maman oya yo na mama ituri na mwasi ozana na ndako baza différent si ba mambasi kaka siko ozo finga mama ya muninga mozana mwasi na ndako zana bana basi na ndako c'est quel raisonnement et siko moninga na zako za likona bango na makambo parce que beaucoup finga na te bino fubo luka solution abenga ngo ba ego boche de côté même ya sala ki mabe bozana na bitumba guerre za la kasoki muninga zuli ça ta par erreur botomboli enanu bo memie quelque part bo soigner après tozo connaître ce que to longi bitumba nde to kotala makambo wana mais ça te ka na kata bitumba déjà bo commencer là omoni nga na maele na nga na opesa bango na vie soko lingo marcher bien faut marcher na ba multiplicateur ba additionnaire il faut longola ba soustraire na ba diviseur pe mena au marché malamu bato bozana bango na même vision au monde que bo kende bien bo kende parce que boye et ça déjà sonne même yef Kabila zo c'est Kabino a ou mais à 18 ans pour la fi ko finga ni to finga Kabila te mais à ça la 18 ans na 19 ans de 24 ans coûte na 4 ans afdel to bandi le suna Tshisekedi to bandi le suna to kendao bato pour ngana zo loba o nazalaki kuna na monaki mabe keza boye te pona boye pona wa désaccord na nga yango na longwe mais oko finga na pa faine pendant 20 ans parce que un jour nde longola ka mutu te on trouve des solutions même en apoto solution nde
bazaka te ke alongwa kuna ye aza kolabo ye aliaki boye tout le monde na makambo ya komba wana soki olandi bango sur 100 80% ou 90% baza bato baza koappartenir mpe na leader moko songolo d'ailleurs moto malamu aza te échec ezalaki na bango nyonso tu d'ailleurs yo mpe nayebi nayoki ke bakokato makolo yo kini mpo na yo lelo su te mais bato bakokatanga makolo kasi bato baza kolia mbonga Moïse Katumbi banani bakopandre bango Moïse Katumbi atoso bayebi ke Soriano elobata dombo Suriano mutu tu ayebi ke aza mutu ekolo musu mais bango bapresentaki biso lokola congolais balani wana bandeko nango basolo bango babona nde bango bayebi komba koleka bato Moïse Katumbi nani papa moyibi o musitu garçon moko namonaka image atelemela ye bazotoka na image na bazalaki na banani bazalaki na balani bato batela image wana bato bazofinga bato tomona ngo eleka la Belgique na Bruxelles banani bazalaki na pembeni est ce que lero ya musitu akomaki angelou mais auta kozala premier ministre Kabila ya barwandais bato na baza na leçon morale opesa bato te moi je crois que faut basenga nde pardon mais Katala yazopesa leçon morale na ndeko na nga wana nga nazolinga te bakoma na terrain ya kofinga na nga problème na nga ezali à proposer c'est mieux de proposer yango ekosala biso force mpo na nini toéchoué déjà mpo na boye mpo tokendaki na terrain oyo yango biso tobeta bango dada ntango toye na camp wana badiverse ntango nazalaki na camp ya bato ya baidps bacamp ya batshisekedi tobeta bango fort parce que bazalaki tellement bango baza bato baémotion yango eza kozwa te mais eza na ndeko moko boye abengai nga na telefone abi fa répondre yo par rapport ya émission tosalaki olobaki peut-être mabe aye ayebi mobimba na yo il faut répondre yo nasi ozoyeba ndeko ngo sabi mais est ce que nalobai mabe neti oyebi ke ngai soki nalobi ke nazocompare Tshisekedi na boxeur ngai naza boxeur na sportif nakocompare mpe na judoka nakocompare mpe na karateka mais nalobi boxe parce que ye moko mpo aza kosala boxe na Bruxelles mais aza na ndeko na ye moko oyo avantire mosu aza pembeni Claude Tshisekedi kasi tozalaki kosala bango babebiloko wana nyonso tuti boxeur aza moto nini soki atelemi devant bato soko aye kobunda bitumba botie ya bunda ndenge boyaka ndenge naza kobunda do bato baye na kati ya stade batondi bazobunda baza na espoir ke na oganye do so obetinga 2 coups funa zongisa 4 so obetinga 4 funa zongisa 8 siko muto to bato ba présentaki to présentaka lokuta wana 8 coups atelemika siko yebisa na kolobani et ce sont na bible siko omoni ke seke bino nde bozofinga président de la république siko na chebo lingono bana finga président de la république asa salini so muto alobi ke boxer a che yo so mona boxer c'est que KO voilà so mona boxer azozwa KO aza elonge sengo abando seka na za na KO izako bongo boxer no so yebi izaka bongo siko na fingi nini et puis Ituri bazolela Goma bazolela to saka na boxer wana le ça lokola azana azobunda face na muto apesa pouvoir Ituri bato bazokufa Goma bato bazokufa mama Ituri batatatu bazoganga Félix bona ilikola ring osani il faut zongsa ya hôtel bango na donc andimi encaissé na ye et dit okomi na lelio mikolo okomi mabe donc Ituri voilà papa tellement mino makam na mona donc azomona minda donc c'est ça ni nazo comparer bongo mais ça c'est que outra mabe na koloba wana mais tolobela ngo Kabila wa ko sakana te ngwanda kuto monisa e passe ya watongo midi poko azana sa mai ndoki to kokangana massacre siko na ngwanda na papa wana Tshisekedi pour l'instant Tshisekedi na bako kanga ebi asa suma boko pembe te bato akufiti yo te atakufa na marche wana akasi bonta bato akufi ebele asa suma boko pembe bato akufa na taille ya Kabila te bakufa na taille ya za président elo bato babosa. Merci champion Churambo matoko ke na suka parce que tozaki ko moi minute muke alors nene bananu likambo ya deux jumeaux au babomi au trouvant comment non wana insupportable nga na papa mapasa na bota mapasa Carmel na Carmelina lo bakana baza ba jumelle na kondi mate au moins le premier pour na Félix nde bana na bakufi parce que Félix fallait sa bango ke bobima na bino te bosana makamute nga muta pesa nga pouvoir à Kabila yazo affaire kula na baluba nyosu ke na zo pouvoir nga moko parce que eloko na salami siko bakiko bana ya batu pona ye il fallait yenda yebisa batu ke za bongo te bokura ndengwana te tozana coalition ngo bango ba pesa nga pouvoir to travailler na bango fabriquer monter na condamné ngo fermement beaucoup bon bande ko na bino o bakufi na ba congolais parce que ba congolais o boyi bango pona nini pona nini po bakufi bazaki so côté ya nini ya bandundu so kindenge Congo juste ba Congo mais pourquoi biso zo bata unité nationale tata bo moko mama moko siko pona nini faute ya Kabila na Kabila kuti faute ya Félix Tshisekedi c'est lui le coupable ya makamba bano bakufi za Félix beaucoup na baono de gauche à droite mais c'est Félix Tshisekedi il suffit de dire c'est un problème
allez yo leka kuna place au vendre lobby et puis ngana zako soutenir Félix na soutenir n'importe qui te na soutenir mutu lokuta l'insoutenable siko na tiki na ngai où est le problème yeba alongola ki signature na Genève to boma ye les lois sont la vérité ils ont pesé lourd. ah papa 130 kg de mètre yo zo ngandeni chura mboma te papa yo zo mona tala makamususu bakolo bana ba video nde balobaka ba loba wana papa il faut oza na pema bitumbeza eza elo kokanisa ndenge zo kanisa po batu so kasoneli likamna okasana ko sala ngona 1 minute et yelo 1 heure du temps yango mo ko kalikila kate donc na ça tant na zo lo ba veri mais lumumba pa lo bango te muselo ra desire yango ba boma ye siko biso to zo lo bango po to zo na poto yuko so na kisasa ngana lo babu viens ngai abimela ki moi si nuit il fait mais moi si nuit et fait que mukuna tanga mwana mwasi na chibola muluba lobaki amonaki papa efeki nui oloba amoni eni abi nui aluba zala samoko abi na moni papa abimi nui papa abimi nui efeki muta moni risque ya kisasa tellement attaqué bon na kisasa soki ngamba mona zo na kisasa mibaka ngai mais awa na poto liberté d'expression papa ya yo ya mbetolo ya mo to zo loba na epa zo yoka papa est fait comme Mekaki, malgré Chibola, mon qui va faire nae, mais on est qui privé, mais bakangi pour Makabila. Merci Champion Chura, en tout cas comme la souka, est-ce que tu as tout nos question par rapport à n'importe solo solo joué baké moi na babomi à 5 ans. Beau-père a bomi moi na 5 mois na moi sinae. Landa kiango? Oui, na landa kiango bon et dit nos images, moi je crois que les Congolais ne comprennent pas. Tous en après moko basi les saka faire trop na makambo. Oui soko tali documentaire komona Lyon soko écoute moi si na bana abomi papa ya bana wana eloko liboso sala fa bo bana na nyoso tu niti so botala ba documentaire wana eza semence ezaka na mobali nyoso tu baza mingi te oyo bayaka soko aye kokuta moi si par exemple na mwana azuye na logique moko boy basé belete donc moi ça me fait mal à komona mwana lokola ya 5 ans okoko matina niveau ya koboma asala ki neti nini le monde nezo mi chasko na po wana asala ki neti nini asala kate azani mutu donc un ange comme ça siko obomi pour o gagner neti nini na promi nini il représentait quoi donc na inga tata bana munana na bana mutu ebeba kinga mais c'est la loi de la nature et apprendre bano babasi bande na biso musu ya ba congolais oyo bazalaka soka moni azana mobali azui mobali musu azana bana atiki champ ouvert azoka senda za mwana etenga erreur wana na ebike na shokaka nango basi mefo azalaka prida leo tolelaka mpo na Kabila kasi mpo muse moto ayelaka biso ye me bana Kabila musu bazali bao balelako biso tata na biso namoni bana bazobima ntongo midi pokwa bana ya Kabila les vrais mais papa lokola azoki erreur akopresente biso aventure tande tosibir c'est le même problème donc naza na pasi moko nakoki koexprime yango te. Merci en tout cas pour la ressource qui s'en habite les lobani ressources parce que vu qu'il y a moulili aussi zokota non et dit no image na sepeli mingi yoza panza sanga Congo yoza numéro 1 ngamo na bengo le king les lieux de presse bateau nyoso tout basala ka presse na Paris ao soki baza 10 8 ba uta na maboko na yo bako boya na bango po mutu sasa komi na 6 yo ka shoot andima ka shoot place a uta et obi ele ka musanga mutu so boya ko neti ngana mona ngasana siko no boya ngopwani nauchi komona ozongisinga nauchi komona image mozo circuler maître moko azo s'adresser na moninga maître ke atoucha suba na changu te Peter Kachama leader nalanda ki aza mwana changu ceinture noire pena un bon karatéka nalanda ki gero ekomi kotoyo nazo kamwa Congo ekomi gero njili bandal lemba mais c'est quoi au juste ezani na ngana comme on petanga maki si mais c'est normal on a n'importe qui mais ngana zo ngana comprendre te bon apesa na échantillon moke bato ba ya poto ya liboso na poto eza bana njili lero wana bato osala babangula balongoli photo bache ezaki bana bandal obe bana yolo obe bana nini alors pourquoi bazolinga ko minimiser mingi changu otali na opeso ba exemple bato ya poto liboso so tele mona baza ko tabana njili bano nyoso ba commune nyoso to wana so baza sincère ba ya na bana papa na bango baza ko defa bilamba njili ba mise nyoso to utaka likolo baza ko defa bilamba njili obi ke na catholique le bate vient nga José Wanduka lobaki balata kutu bana bandal ba rideau. Voilà, ba vena nga michuri wana zomona nokolando michuri omona batabila mana ba biso anjili ya makaso mona ba Nikes ba yaka ba Cyril Kina baza mutu nga ba blouson nani
Jansi Mayas donc baza mo ebele donc elingo loba bato wana donc eza nango complexe na bi est-ce que nga na lokwa na kinwa boy na ko beta tolo na kinwa te pona ebi na nga mutakini na kinwa na obeta tolo na nini soko moi mutakolo na kinwa c'est que asa mutauta matadi ube uta baboma uta lubumbashi donc soko moi mutazo wela commune na mona commune tel na beta je sais que asa parvenir asa mona wana te. Mais tu vas condamner comment la ah mais ça réponse ya makambo soki mutu alobi likambo mutu so asepete toi na liberté d'expression ayi pas tumbi ya kotumba na osani asa pe sportif soki amoni ke balobi mabe alobi nga na oloba nini asa sportif apesi opinion na ye o pe alobi kuna bango basepelaki te mais ba tirer leçon que toza na besoin ba guerre communalité parce que ça sert à rien toza na besoin tozala ba congolais unis nous serons forts. Merci tozala ba congolais walande to kokende liboso. Vraiment Jean-Baptiste Tenga mon docteur en tout cas yangwana to comme na suka masona biso na biso ko pesa maman na Carmelia maman de 5 ouais mais autour likamba concert papa likamba concert tu ebi pour maman toi alobaki déjà toboyi deuxième gare de Lyon na ebité maman toi alobaki maman to kinkala alobaki ka boyi déjà alingi sous deuxième gare de Lyon te mais na ebi so yo lobani ne par rapport à concert te concert ndeza te papa ngai bon concert kaka ngala zala nga suna makambo wana te pisito betaki fali ekoki o etikali ba mikolo na bazana ba reproche belé omoni so mutazana ba contentieux belé akozana pasi pona kwa kotelema batunyo donc Kofi Wera JB waseko baza batoyo ba imbelaki gouvernement bazana makambo so belé contre bato bango bazana besoin basilisa ngo nano avant ba ya ko beta concert mais ba jeune talent wana boko tika ba jeune pour ko buma culture te mais oyo ya ndeko na biso Kofi Olomide ngala moni il faut Congolais sala ka musala nae Congolais vraiment face à la musala pour ngana faire partir soute naza na opinion mona opesa te donc moi ngai soka solo na peuple ba Congolais ba chercher makabona ya ba peuple ni so na ba tadio peuple ya lelo e ko so na peuple tout les okufa bi yebisanga musicien ni ya mboko bombe utobeta nani Liban ay ko beta concert obi ba musicien syrien ba beta ka ya Syrie yo so mona ba misia Kadhafi ba yaka obeta po ebi mboka za bien te bon o sakana biso poani makotolo bananga pona nino o sala ke pa ya fali bongo lelo lobi boy mais baza ba jeune on peut tout détruire ba détruire la génération nyoso tout il faut laisser l'espace aux jeunes et c'est une autre bien c'est pas ça ba tout mais c'est comme ça mais elingo ba mikolo so ba sala ki gaf papa na mwengai ba sportif nyoso baza na monde ati ba olanda image à travers yo ngala za mwengai Congolais sala musana pardon. Merci moi Lilo Basuka peut-être mbote na bande kono so balandi biso. Mbote mingi surtout na Carmel et Carmelia Chrisivimbo ma Melvimbo na Luanda Denisia na Paris Blessing maman de 5. Merci mingi na petit na ngai na si chamwina na Grenoble. Merci mingi na Linos Bonze mon Allemagne. Merci mingi na Aimé Chamwanga. Wana pena Kivusien ya kokola 20 ans na mundele na Bruxelles. Mbote mingi na petit nanga BBC fungula mokonza mama na Louvière veut dire jipe do tambola quoi mbote mingi lisusu na petit nanga yi Bibi Ngwele moi c'est Christian à Montpellier merci mingi na Kai mama sananga na Saint-Étienne Levis donc merci mingi na Diamant Noir Gisèle Oumba azo battre bango record mikolo mona moi si moko petit mikolo ne nazo comprendre a commander aigle Gisèle Oumba donc alongo le suba poil mususu héros dans l'ombre ko kabon eleki ko panze eleki ko do ko li solo eleki nyonso merci mingi na batu nyonso tu balandi ngai à travers le mot surtout na yo moko oyo azana besoin de répondre nga si tozalaki n'est pas Félix so ya zolo makamu susu etali ete na kozongela ye alo makamu tozalaki na ye ya o ya yebi soki te na koya merci na yo dine merci balandino so merci ciao ciao Est-ce que ça l'a Patrick Malovengi Global Express Kutu bana ya Afrique esika ya si bana kutia bilongo na yo izali bongo na Global Express Angola Brazza Kinshasa bozana problème ozana besoin tina biloko Global Express izali agence ya si o bakutia bilongo pe uzia ngo na silence nyonso bakifunda nyonso na lokeno na Angola wapi Global Express no batu buzana kisasa so batu
tilio biloko awa na Global Express na poto na France awa wana okuzwa yango na Pusukano numéro 9 na Kasavu. Bana Guinée, Bana Mikili, Bana Belgique, Bana Saint-Etienne, Bana France Mobimba. Babi agence c'est ça car moko. Maman le Global PM Express. Patrick Malové. À air d'ouverture, la chose allait de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Voilà, bino batu kuzali na photo. Odi kutinda biloko ngala na Afrique. Mais oza kutuna Global PM Express izaka wapi? Izasika kubunga te. Izaba na Satorus. So na Satorus, okoti Satorus. Otuni numéro 25, Ville Léon, Bandikou. Wana okumana Global PM Express. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté na biso en France, pour la recevoir la dévolution basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours dans la colis, nous avons la fret dans conteneur, le fret maritime, nous avons le fret aérien et tout dans l'avion. Nous avons un petit colis, le colis express, où c'est là des jours. Et ce qui est à Wanate, nous avons un service funéraire. Au cas où j'ai pour un décès, pour hésiter, comment on a mis au fouti à Napoto, pour saluer ma ramion sur ma kin, la dengue et à biso la poto, pour l'équipe agence, au jus DVD nayo, au moins une prestation et les cas qui n'a kin, selon vous nayo. Bandikou, Global PM Express, ils allaient agence yassir, oh bah vous biloko, pe uzi en assurance nyonso. Pour la biso awa, ils allaient rapidité, confiance, non sérieux. Global Express, rapidité, confiance, sérieux. Là, si vous avez un biloko, c'est on a quelque chose qui est en Global Express,